Ba président on bazolo ba te depuis ba loba ki o be Ecole ofele. Biso no to bandi pe classe te baba ki o ba pesa baba mbongo ba sumé biso ba uniforme. Ba tuna ki ba bike base de gouverneur pas signer qui te so signer te va te ça. Te biso za te biso kutu ba maiti na minerval ya ko maiti. Ça la micro balade pour la retour la soy Ecole ofele. Yo zo tanga Ecole ofele. Te babi ka bazo sambo le 25. Ba ko bala ko pesa bilo bambo pour tanga ofele. Mais bo futa ida ba compte. Te futa ba compte. C'est quoi tant bokenda ki pour la nimba mo banda ko ofele te ba para batuna ki te. Batuna ki babi ke base de gouverneur pas signer qui te so signer te va te ça. OK, merci. Et bon yo Ecole ofele ça te. Wa pe Ecole ofele. Bongo baninga msuba lobike ba ozongisa bambongo bilo ba para ba kenan te. Non bakete. C'est quoi nino ko lo bala muto ala kai bino Ecole ofele za. Ba président on bazolo ba te depuis ba loba ki o be Ecole ofele. Biso no to bandi pe classe te baba ki o ba pesa baba mbongo ba sumé biso ba uniforme. Bolimbi c'est mon mbote. Mbote. Tozo tambola ka pona koluka ko yeba soki Ecole ofele ezali. Est-ce que bilo bosi bokoti Ecole? To wuti déjà. Ba bandi pe bota ofele. To tango ofele. Baso futa pe mbongo te. To futa te. Merci beaucoup. Mbote mwana. Mbote mwana. Yo tanga ka. Ozo tanga Ecole ofele? Te. Bongo bilo bomoni Ecole ofele te baninga msuba lobeza. Ba Ecole ofele zata. Ezate ndenge ni bilo bo vérifier te pa mususa lobi ya otanga na Ecole ofele mususa lobi ba kozongisela bango mbongo ndenge gouvernement bimi pa lobi ministre ya enseignement école primaire na université sinekite bongo bilo bomoni te biso zate biso kutu ba maiti na minerval ya ko maiti. Minerval ba matisi. Ezaki na combien? Ezaki na 180 000 et comme na 200 000. C'est quoi yo ni ko lo ba la président de la République ala kai bilo Ecole ofele. Président de la République a tenir ba promesse na ta mamba ça la pena pona biso ba o papa kutu ba futi ete to tanga ndeni ba uniforme même to sana ngote sko to vivre na ndeni to tanga ndeni to vana na banda kutoko mo bakulu na ba shege to nini mama président de la République a sa biso bo pwani yo ko lo batate ba yo katoli lo bana biso te. Président de la République, on n'a signé, on a signé, on peut Ecole ofele. Et ça, on a le bain maman. Bande ko balandi o ezali émission la biloto lobela mboka Congo ekitaki pele na mabele pola ko lukaka ko tulaka bana mituna po yali na nkanda yali ko yoka nkanda mama ja wa salama reko bon rétablissement na ndeko langai penza o azali na hôpital bon rétablissement abima bande ko bangai émission to lobela mboka Congo kitaka po ezali ko yoka kanda ata ko ndeko la bilo bazali ko lukeka sa bazali ko yoka kanda peuple congolais baleli balobi mama se akita ganga pola nini président la biso South Africa il fallait que meta makolote musala ya muzitu nini na sima ya président Elimo na mboka Martin Fayulu Madidi musala na yo ezali nini ko pesa ka pe mo toli ko pesa ka toli maître Nico il faut tozala na yo maître Nico nazali ko interpeller conscience la poto kutala biso mbale yo zali bongo avocat ya ngai ozali pe avocat nyakati ya entourage à Martin Fayulu Madidi. Pourquoi Boloba quitte était moi mboka amatete na South Africa na makambele so salami. Mobutu aida Mandela, Mobutu aida ba Sud-Africain. Kasi tala ingratitude ya modèle oyo ba Sud-Africain bazongisa le peuple congolais. Na tango peuple congolais qui pas tout ambassade na bango, tala ba police ya miibi, ba police ya babelole, ba terme pour le combat lacrymogène. Est-ce que congolais a le droit à se soulever article 64 Moussa na ngonini. Est-ce que congolais fabrique à la passe oyo? Est-ce que congolais femme du babuzo ba ya boye? Est-ce que congolais femme di massasina ba femme di bantala ya boy nazali ko yebisa bino tele mikolo bizali ko yebo komona maluku e ko koma base ya ba rwandais pambate Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila Kabange c'est lui qui gouverne la République démocratique du Congo ba mona Rwanda ba occupante bazali na moto ya Congo bazali ko préparer déjà maluku e koma base ya ba rwandais sikoyo bino bokolo banini sikoyo bino bokosala nini siko bino eloko nini bokoyi koloba bandeko langa peuple congolais maluku bazali kotonga yango malembe pona base ya ba mona Rwanda où sont les vrais congolais où sont les Aïrois
pour te revendiquer ba droit ya boye ba promettre bilo déjà ba yebisi bilo que 5e langue ezali kokoma na République démocratique du Congo Kinyarwanda. Est-ce que biso tout le baki rwandais biso tout le baki Kinyarwanda? Est-ce que Rwanda ezali mboka la biso to matabisi oyo ba pesa batu bandeko mai ya miso ezali ko bimangana loba etengala ko yokolela liso pour la Congo te na lobi fona sepela cette fois-ci pour la République démocratique du Congo mais mai ya miso ezaka ko bimaka elelo pamba te makambo nazali ko mona nazali ko yeba te. Jeannette Atelemi a yebisi bilo ba peuple congolais que ye azala na ye tanzanienne pe batu babeti baboko papa ya solo pena ba vrai congolais bazali kula te la kati ba vrai congolais bazali kula te la kati po ete bilo botele makakaka ezali pasi pe mawa ezali pasi pe mawa mama Séraphine Luka ezali pasi na mboka la ngai mboka lelisaka nga tango nyonso mboka pesaka nga susi tango naza kotambola nazomona pasi ya peuple congolais nazomona ndenge di peuple congolais koma nyama na mabele na ye moko nazomona ndenge di peuple congolais azo souffrir nazomona ba para bazokokata kosombela bana uniforme te namoni ba para bakoma kotambola la ba sachet la bango si je savais bakoma kotambola la ba sachet pour le kokele kosenga mwa loso pour la bana bango mboko etonda kita mboko etonda bato mayele mboko ezali na plus de 63 minéraux mboko bakoyi kosaka nango te. Où sont les vrais congolais? Ba congolais bozali wapi pour le se soulever? Ba congolais bozali wapi pour tout ça l'article 64? Ba congolais bozali wapi na passe tozali komona na passe tozali komona congolais peuple congolais vivra kate peuple congolais azali moto la pasi peuple congolais azali moto la pasi na kotiela bino mo film moko bandeko la biso ba oyo bakima bitumba na mboka ya président de la République bazali na dundu bandeko bomona bango bazola la libanda non assistance à personne à danger vraiment ndeko langa chilo baza mutu bakanga ye batu wala baza bandeko na ye baza konyoka babalala kalibanda batu bazali ko souffrir bangolais basali bango boy batala bakomi kolela maman oseyanga bimendeko la bino bizala pouvoir bobenga ye botu na ye pourquoi abandonner bino boy bandeko langa congolais souffre na bamboka nyonso ya bapaya bayindo to ya mindele bandeko langa tikala nazo msabila mamukela likamba South Africa boyebi musée Laura Désiré Kabila mama Séraphine Luka bon rétablissement na Glody Maza mwana ngai nini musa alobaki na biso alobi biso tokoki kosangala ba South Africa te maya miso langa kanga mako maya miso langai maya miso kobimaka boye to kopesa ngai pasi nini alobaki alobi tokoki kontiba bango te parce que baaméricain bapesaka bango armement mpe kende na Hollande ekitaka na Afrique du Sud basud africain balingaka biso te président Eli Martin Fayulu madi boyebi yango malamu boyebi histoire ya Congo biso tozalaki na bana boyebi mboka oyo nde ezosouffrir biloko mosusu toboyaka yango kolingaka bapiage ya boye te mpo bazolinga basalir yo vis-à-vis ya peuple congolais oyo bazali bana na yo oyo baelia yo oyo batya na place wana yo oza président Eli biloko mosusu oyo kasusa mboka na yo tosala rendre à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu la loi italienne tobunda tosala pesa ya bitumba mboka ekoki kozala boye te bana bakoki kosouffrir boye te nzala ekoki kozala boye te minyoko ekoki kozala boye te tobunda ko bandeko na ngai balobaka ndenge nini lipasa la ngai no ezosala nga pasi ezosala pasi pe mawa tango nazomona ye pe ba peuple congolais balingi ba revendiquer ba droit nazomona banyama ya police baza kotelema nani bokozela signer bomona na mboka ni mutu basi bapesaki mbongo ya minerval après bazongisa bino pe boza banani botala lokuta ya lolengo oyo bapara bapesama bakonte na bango bao bazala na mwa misolo bao bazala bandeko la poto après boyebisa bango ke bozongisa mokolo nini mbongo kutu oyo bomela bato la 2015 bozongisa te bongo bozongisa kaka ya lelo yango tozoyoka pasi yango émission na bino ezebaka risque océan de la presse congolaise andebaka risque kotambola babalabala ata koba kotuka ye mpo alobaka makambo otuo ce que les gens disent tout bas et puis na dénoncer bainsanité bandeko na ngai tosolola lokola bato na mayele tosolola lokola bato mitu ezali kosala tosololaka lokola bato balingi mboka na bango tosololaka lokola bato bali koyoka pasi tala moto ayaki na basokoto tala moto ayaki na baboti na mbula lelo atyala bilo mandefu apembe mpo aloba biloko aza moto ya zamani estce yo Hippolyte Kanambe yo kozala moto ya zamani na République démocratique du Congo estce eza mboka na yo bandeko estce boko opesanga bibundelo nasengaka te nazala kamikaze naboma mwana mobali wana boko opesanga biloko nasengaka te bopesanga biloko nasengaka ngai moko na kobima na terrain mpo boye ezosala biso pasi tozoya biloko toloba te nakolakisa bino so bafilme mosusu les gens calcinés mpo na nini motema ya mabe boye crime wana bato bakangaka bato bakokanga bato te est-ce que vraiment mosala ya malamu ya mabe ya biso toyina na bongo na monde mobimba balobi aimez-vous les uns et les autres où sont maintenant cet amour-là amour wana ezali wapi Anita Babe ifuku yo moto amour wana ezali wapi Guy Mapende bobakisa de la reine bon rétablissement
amour wana ezali wapi nazali kobanga po ete nazali na bato ebele na South Africa Guillaume Mpinga apesa biso signe de vie soko oza bien petit frère propre na Cape Town wana mosilo nana Patrick Itumbili bopesa nga signe de vie un signe de vie plutôt bopesa nga so boza malamu na sifa bozali poser ebele eloko nini vraiment oyo ezali kosalama la reine queen na mokiteno Florence Batondo Mido merci po etokimaki mbango na Angola mais tolingaki tobala déjà kolela tozoyeba te eloko nini ezosalama Innocence Boli Potiolo nini na mboka na biso pourquoi Congolais akomi boye alipasa nanga ino ya CMT live pourquoi epo Congolais alingaka vérité te maloba na nga te eza ya peuple congolais bazolamusanga balobi tunela biso président na biso eli akendaki na Afrique du Sud kosala nini ata ko tozala posa vérité ya ina mais tokoki kotambola te bisika ya bato balingi biso te tokoki totambola te bisika ya bato oyo balingi biso te tokoki tokendaka pembeni na bango te mpo nous sommes pas de lâche biso toloba moninga boye bo moninga nyango yo nyango bota boye yo boya e boni boni boto comme lokwa bazoba boye ese makambo mobutu asalaka mutu mobutu musoko obima te makambo balumumba basalaka lumumba musoko obota mate elle a humble servante Adèle mama mokonzi vraiment pinzoli na ngai ezosalanga pasi nazoyoka pasi po ete bakongolais babandi konyoka mais bino bapolisi bino na badesa oyo bosengaka tokolingela bino bule po boza banyama boza bato tokokotela te basi na bino basufaki kuna bokoka kozwa bango te tilo lope basenga ba baloso na ngai mena kopesa bango lisusu te likolo na bino la bala bino parce que bozwaka salaire malonga te bofuta makamala muteme tala musala boko sala ba congolais tango baninga bani ba revendiquer ba droit boke bibisa ba lacrymogène yango sala kabino ni to retourner ngo mena vers bino lacrymogène na tozo zelongo ba mbako poto tourner ngo vers bino ce qui bobambi biso biso tozo ngiseli bino cette fois-ci to robundala bino guerre banana entre biso la bino bino bobamba biso ba lacrymogène biso beto bamba bino parce que boza tama elete bande kolanga océan telema ki la kanda makasi atelemaki vraiment la kanda pona kwa kolobela likambu oyo pona tocha fana makambu oyo ponte baimboka Kongo boye baite biso pa to lingi su makambu wala te to boye de makambu oyo ke to le kala betando ke po mama ya miso biso bimaka boye to lingi ngolo susute maintenant ça ko yebisa tout peuple congolais o azoyo kanga soulèvement populaire et bientôt la République démocratique du Congo tout Congolais doit sortir tout Congolais au moins bande biso ba Nigeria ba sepe na ngote kaka bamoni ki biso baziki botango ebele bango pe batumbi kuna alors c'est comme ça que tout le monde d'accord aux Afrique et ça ka mboka Congo te hospitalité la biso to boy yango donc ba congolais faut revendiquer ba droit yango la sokotambo la balabala réel na réel pour la ko yebisa ba peuple congolais et que ta ekoki to ça sur la posa to luka bato ba ko betela biso bambela te na passe yo yo ke bande ko bone ba kufi wana yako na maboko na mabota ya bato so babungisi bato la barola South Africa na génocide o ba uti ko sala wana vraiment kimi ya nzambe ingela na mitema na bino océan zo compatir na ba famille na nyoso na libanda pe la kati kasi bino ba occidentaux nzambe na biso akosala vraiment te lobi to boyi biloko oyo yango na telemi ko ganga la mongongo makasi peuple congolais zo kanga article 64 sala musana nango soulèvement populaire okuta na soda olingo sa eloko na empêcher au betaye toba na siko ko bunda biso la bango parce que bango basala banyama liboso o bayaka pola ko attaquer biso ta biso tozo ke bango ba pesa bango mbokote soda so le kalanzela ko nyokola ba mama likolo zo ka 200 francs est-ce que yo soda Congo sa malamu yo pensa soda Congo sa malamu bafuta kayo ozaka la tenir bien omona ka basoda baninga te omona ka tela Brazzaville ate bakela osombo na banque est-ce que bino bosala ka bien bato baso nyoko bino na bangar na biloko passe to ke na babisika bola ka total ne ba na bandaka batol est-ce que un soldat peut vivre comme ça eza pasi pe mwa bande kolangai vraiment na yaki ka pona loba bino moko boyoki bino moko bolandi nini so na lobela bino isa konkoi bokila lokone femme pekato plus 49 kilame vraiment petite sœur propre ma sola fournier ezali pasi pe mwa minga ko lobezalite kasi na kitai ka pola tal sabilo te botala makambo ndenge ezolekana siko yo peuple congolais tango zolala ozoloba nini baningo ba revendiquer ba droit baza batute bokotala ba vidéo kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne notre cordon de l'océan du Congo. Bon s'abonner massivement bandeko. Merci la bilono so boza ko s'abonner. Merci la bilono so bozo tunate océan zali. Kasi na kitaka la mai pe la bimaka. Soki la bimi pona mimela bilo makambo kitoko. Tant on a vu ces bilots qui les 31 ba dindele ba koya ba meke bo monité tant on a vu ces bilots qui ba to ba ke l'Afrique du Sud bo monité pona lukaka ba information vraie. Yango na lubaka moi je m'informe je me cultive rien que pour vous informer. Et j'aime pas les insanités, c'est pour cela que je dénonce les insanités d'être à la océan de la presse congolaise. Merci Nayo Penza, Abe Nabiso Roland, merci Mingi, Landego rendre biso visite la République démocratique du Congo. Peut-être Obi Kemikolo Misusu Okokende Kaka, peut-être Okuta Nayo, merci na Cheme Beyamo na Mayele, merci na l'homme et du président et pourquoi pas Nayo Action Kovo, l'homme qui a inventé le poche quoi. Ah, Manitoba répond toujours. Dans l'océan de la presse, à vivre pour Manitoba, et ça pour répondre. Manitoba nous répond.
Manitoba va nous répondre encore. Et Manitoba répond toujours. Parce que tout ça, la poste na ye, après ça, biso biyano quoi. Nanou nanga la plus 44. Na mboka na yo rita mawete l'enfant propre. Pourquoi pas maman VV na plus 41. Vraiment, bino nyonso bisika bozali bo s'abonner massivement pambate océan aye na méchanceté. Océan aye siko abima. Po ete to sala makambo to la kana na bino poko vanda tozo kokate. Na pesa bilo rendez-vous na kozala étudiant na campus. Poto mekala ko solola. Poto boule quoi. To ba nini siko esengeli to sala. Et loko ni to ko sala po bango bakana milimo lokola ngai. Soki na longo na kampa na kokitela bana mushetu quoi. Ba mushetu men on est toujours ensemble ingeta. Bo s'abonner massivement poto sala biloko oyo et lembisa ba peuple congolais mais total sabango ke il y a aussi des Congolais au baza makasi au bango ba boyi basaka na l'esprit na bango au bango balobi non mutako sakala bisote alors bisoto jali quoi moto mojali moto mozima mite mama aja moto mojali tango moto mojali c'est que océan de la presse a jali quoi. Merci la Kabila l'homme pour chose avec la cinéma caméra l'imbattable l'incontournable on n'échange pas l'équipe qui gagne coordonnateur il y a Océan du Congo. Merci Penza na Pape Dieu directeur de recherche stratégique et bon rétablissement na Yondeko. Merci na sanga mokondi paré à Bemiso Bangai. Merci la Bilonio Sobolinga Océan de la presse congolaise. Bon s'abonner encore une fois massivement à Océan du Congo. Merci na batunye so bozinga ka merci na peuple congolais pour être bolobi boy na bilo makambango océan ya kabisa toza sentir na yo ingeta na bana mvuluzi ingeta na bilo so ba mama na biso partout bon États-Unis na France na Canada na Cameroun na Tchad bisika loso merci na bandeko tozo lembater la ba stratégie merci na bampangi ya muni ya Congo central pour être siko pena de makolo la matadi quoi pour tout ça la makambo to yokalaki que Dieu vous bénisse Congo au Congolais li passe océan de la presse union ya CNT live abonnez là-bas massivement et ici massivement on restera toujours branchés et on est ensemble à suivre quoi.